Kombo na yo pesa ki kombo te kombo na yo yandi wapi ya menkumbu ta ona bote mina se atango sika na bote maga tata na ngai apesa ngi bazaka ba siko ba tata ezali Madzumu Godefroid Rufa mais comme wana na compassion ya linga leta kombo na émission style ngalinga ka kumu muntu yingumu dofuna yininga na yuto yo zali kisolokele Charles Daniel yo zali for na makambo ya kwasi mungi mongo na pasango na yi ku servile na bisika wana mingai tango na ko leta ko Madzumu Godefroid c'est un pronom germanique ça veut dire Godofrido Dieu de paix ou la paix de Dieu mais donc c'est les alaki na zomona na tango na komi na poto comme tout en classe ya minde wana na osali mvula boy na poto 18 ans na mars na septembre on a 19 ans donc et puis 40 ans donc il y a ça tango wana na auto c'est beaucoup wana ya kedaki parce que mon na kosi 40 ans après nous le baka fête bana koliki wana fête na ngai mama tita moda yaki na zunga na sato parce que mon Alexandre la zaki na bref na retourne les aussi wana donc Madzumu tant qu'on comprend signification au début qu'on pas dengue na bimelinga tant na bimelinga wana bimelinga toi nous on pas dengue na fukana tirele na pari bibi toi ce qu'on pour na tunier pour na kama kama solo blawa on a ce qu'on passe moi donc on ça bombe il y a résolution on a pas besoin palanga ni tata wa iba ba kama lungo ka wana mona ka namona mona yeso ka tutu kiti tout ce n'est pas la tunier pour tout on se le salenge tu vas demande de l'argent il a tunier tata na ye que pour ni à comprendre bref après tant la mona tongo wana na mona ka c'est Madzumu ngoba messager A africain D divinement Z zélé O officialisation U l'union M matériel O ordre U universel donc messager africain divinement zélé c'est un titre messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle universelle venant de Kaaba Nouvelle-Jérusalem. Merci papa to koba to continuer oui il est MG de Goudani no pour le Congo mais bande ko bala nibozo na biso na banda mingi ba monike na kati ete mais to kozongela sima to la nana nzembo ya nkolo Yesu asopaki makila pona ngai na yo papa jangenda apasuki mutu na accident papa jalungana apasuki mutu pona accident makila na bango pona ngai na yo tobika nkolo Yesu tolobi ete yo atasimoki mbangu ye wana kaka papa jalungana kiangani tola na nzembo ya Jezeki azoyemba pona nkolo Yesu
Kimbangu Kiangani, Père Céleste, Fumadongo. Il agit avec toute simplicité, sa profondeur divine est son art. Il est parmi nous, il est parmi nous. Père divin, Dieu tout-puissant, il est parmi nous.
Tata,
crucial. Vous savez, nous sommes une nation spirituelle qui a pour base l'enseignement biblique. Cette enseignement biblique a une structure qu'on appelle l'école biblique Maman Marie Mouilou Kawanga d'Italie. C'est dans ce cadre que beaucoup d'ecclésiastes, beaucoup de fidèles, beaucoup de chrétiens viennent s'inscrire à cette institution, à cette école pour apprendre la Bible. La Bible, c'est un vécu. La Bible, c'est un témoignage. La Bible, c'est un rapport de vécu des gens, des individus antérieurs, passés. Ces individus antérieurs sont des endroits. Ces endroits sont spécifiques. Kamba est la Nouvelle-Jérusalem. Kamba est son entour. Après tout son ministère, dans les 5 mois, entre le 6 avril 21 au 12 septembre 21, effectivement, il a parcouru des endroits. Ces endroits sont des spécifiques, c'est des historiques. Donc les enfants, les élèves de l'école publique Maman Marie Mouilou Kawanga, avant de terminer leur session, ils visitent ces endroits-là. Et aujourd'hui, donc, c'est la date prévue pour faire ce parcours, aller visiter ces endroits historiques afin de s'appréhender ce qu'on a appris d'une manière théorique et vivre pratiquement ces endroits historiques du kimongisme. Mungwase tataki solokele mwana tatele mwana tatele kutima bozo kitabu kitsu ninga mafalasa unu kiki tunaye luja bila kaka kadi tutamona mambo unu kitu solo fieta bana bakuta bakutele class yatanga kana moyo muzaye mazoki makana moyo kahanzi funa mona funa ya wonsono bina mfumu Yesu itataki mama bakile yamila bakile vanga mansiri mbona mbele mbona unu kiki donc kata kumi ngone ya tsuka utangilanga mukalo de boy bakile koriye 2012 kina mana kuna mawofu mana mono eno bangi mfumu ta kodi wa ya ko masere mando stop ko ta ko sisi chala ndo ka jaw
patusinga kotayo balungu banza ya balungu banza balungu banza patusinga kotayo banza balungu tunakwenda balunda siku iba usiba kotayo keseke mosiba mona fotuzizira ikome makuluzu ya nkolo oete na bika na mipesi nzoto mpe molimo mwanga kosalela nkolo nandimi kome makuluzu ya nkolo oete na bika nakolanda sekolo ekinosuka nkolo basito bisengo sekolo natwa lobiko ya seko nakolanda sekolo ekinosuka nkolo basito bisengo sekolo natwa lobiko ya seko nakolanda sekolo ekinosuka nkolo basito bisengo sekolo natwa lobiko ya seko Nasosoliete bisengo bya mboki Nasosoliete bisengo bya mboki Ijalise pamba Nasosoliete bisengo bya mboki Ijalise pamba nasosoliete bisengo bya mokili bijalise pamba pamba te manso ekolekaleka lokola mopepe nasosoliete bisengo bya mokili bijalise pamba pamba te nyonso ekolekaleka lokola mopepe nakolanda sekolo ekinosuka nkolo basito bisengo sekolo nazwa lobiko ya seko landa
Musantu tozali kokende kuna na madingo na tadi donc nde biso tozabatei tozabanganga nzambe soki balobi tofanda totelema me nini emonanaka okomona ndenge toza kokende boye bamosusu on dirait bato bake koenvahir oyokaka le 6 juin 21 bayaki koenvahir nkamba kopanza pillage. Alors biso toza banganga nzambe tango toza kokende sika moko tofandi tokolanda programme soki leri ya komela mwa ya moto ekomi ale bambuta bakopesa programme mutu na mulongo babandelaka toujours bamama ezala mpona kokota tobandelaka bamama mpona kopermettre bango bazala lese. Mais soki nde bokumi na mbuka bandako nyonso kokota kobima bato ya mbuka bakumi mal à l'aise eza mabe donc biloko wana tolingi yango te kokota kobima bato bakumi mal à l'aise biloko wana esengeli te. Mais biso toza banganga nzambe basentir te wi banganga nzambe oyo bauti na nkamba bayi kotala site wana nde ezalaka kitoko mingi. Et puis ezali likolo ya mbula fo towelela temps po ete tokei tozongi noki po soki ete butu edwi biso tosika nini wana mpona koyaka na bamama na batata po na bana ezalaka kitoko mingi te. Mais soki ere eza ya bien pan wana kozala kitoko mingi. Ok, hein? Papa deja abondeli, papa deja apesi nzela boyo nyonso bazali na posa ya bafoto deja liste ezali tolingi desordre te. Même olandi osepele mpona kokende nzela moko na bateyi komisa liste na yo na foto soki olingi ozwa foto mpona makambo ezalaka ya ndenge mosusu. Donc nde na baliste okomona bato mingi kanga ngai foto lukula sepeli esengwezi kanga ngai foto bapose mibale misato. Oh non, soki tokumi na nkamba na kopesa mbongo soki toke na biro kuna komona bapaki ya bafoto eza kuna mais aza na ye na mbongo te. Donc tolingi te kobetisa bato mabaku makambo na biso ezala kitoko ebandele mpe suka. Ok, hein? Bon, sikoyo nani aza amema liboso bato mama chef teno oyebi deja ndila. Voilà, donc en tant que militaire guide déjà bato donc bokende bo tosisi na biso na kumba tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Mama Wansobi bamama bazali boso popone ya kimboto bandite kindaga kwa dinga mai kitu kwao bamama bazali boso batata bazana sima ndani po mzite kindaki bolanda mama pesa inga kombo ya mbona bange kutona wana kombo ya mama ezalaki malamu po okanga biso na liste bakona ye mwana na vraiment danser au carré awa bapasa ki otelemi kotoe bana mai c'est bon bana ezali juste na importance mais nde nini na circuit ozela bazofilme ni mama mwilo kaka kenzembo matondo tumvutulanga kwa bene batatu banlongo kadi beno lukutuke banga tanguza zoye lumbu bebyo beno lutuke bele mufuku lutumwani sinindikia boso lutuke bele mufuku bawapi lutubanze la mulumbu kemvimba ilumbu kentete musabala tala tumetambula bampani mase zingudi batuka muna wayewa batombuka mu Yerusalemu mkuza longuka mambo matata nzambe bubu babakili nzila balweki muvata letadi ivata lebene batatu banlongo kadi vata dia histoire bizi didia kamuwa yelonguka yemona ndwaka yambote bika luna azibu la matu mangu yulo yentima undundila pasi mulumbi kachoka tubakele mu moyo yendano ndantukulo a programme ya betu nakuna fokudolo
tuveni momomoko mene mabene batatu banlongo yandi papa directeur umba mbundu diambo Alphonse tambu lisalu kenene kitwadisa yandi kakizi diko kasitindi di delegation maonto no maka 20 bika makala mambote muzola kungeyese yoko mwana ofele lansadisi tulombela nga maonto no amen Quando se lê essa programa news, eu de primeiro juro assim que ficou na tarde yao. Zese me juto kene na madinga. Quase me juto kama na tankam para se ele mingo. Ati ko bonsa kai na iyo, ko maka chaque place, chaque site, de kamuni de psika wana. Tanga ko zonga mboko te kuna pesibana to bandime ko te kuna. Tulandi avança. Nega participer esse programa na bureau ko ete, to zo mokanda ya Filemona. Tulandi tutakula Filemona kuri ya sika. Tutakula Filemona soto sisi kula au esili maya moto ikoki kuna babengi biso tuzima ya moto sibande tu ba uniforme tukesi kama kamwezali. Tulandi tulandi. Nazaki pe prudent. Tapesa ki copine yango avant beaucoup de copie wana pour la beauté autant qu'on expliquer ngo besoin la passer. Titre nango ezali nde ebandeli yokonyo wondima ko les l'état l'homme. Comment que déjà ya konyokwa maya ya bandimi ya nkolo Yesu. Oyo komaki wana papa Martin. Ona komaki wana. Ça va? Bi courte ko lelo. Boyeba mokanda ya Filemon ebandaki ndenge nini? Mokanda to eza kasa mo kaka. Mais ils ont passe. Bino iteke babate il faut boyeba ekota la Bible ndenge nini? Toto to yokola bisikwa. Toto yokola bo isili to pesi fondation nango après to bandi kuru mala moko. Tulandi histoire bakomaki wana na sembo la histoire ndenge ezali histoire wana. Salinde ebandeli ya konyokwama ya bandimi ya nkolo Yesu na leta ya Loma ipa kasala ni na l'an 64 sima ya nkolo Yesu 64 ebandeli modifié ebandeli zalingala ebandeli ya konyokwama ya bandimi ya nkolo Yesu na leta ya Loma ipa kasala nero na l'an 64 sima ya nkolo Yesu. OK Bandele papa. Ndako bafana nkolo Yesu doko sambwe ko boma ko kata doki ko bebisa poni ni kada bataka mangisa ni ebebi Sotale mukanda ya Emoniseli chapitre 18 mwana ne bandi basali bandi nkolo Yesu ko kata batu tabasu na musulmani boye musulmani na si bazui mutu balali so bisiko awo balali siyo bazu si chapitre 18 Emoniseli passa bandi nkolo chapitre 18 Emoniseli chapitre 18 tanga verset tanga nyonso Tulandi tango so bakosala ndenge nini bakamati yo mutu batie likolo batie moto na se moto zoko pela babese ke sambela ki wakalisala nero soko boy basoko boma yo soko boy ko sambela babomi yo bozona nde tango basu mama za na bébé ya moke ya 1 mois peut-être 1 mois et demi basu mwana wana batie na moya ya 12h à 14h ndenge soka wana basu bébé moke batie na sima wana na moyo wana bébé soko lela ke mama soko lingi 1 dd bien sambela ke kwa kaisala nero po ozo mwana yo soko biko Yesu kaka mwana soko sika so mama utalika mabo sasa ko bonandi makaka tango ndimi ali ba spesi mwana soko boy mwana soko lebisika wana pastor donc ba mona ki mabo munsiani bona sasa meka na mishimba
kombo Lompa. Luamona ifulukina mkanda file mwana kutamubi mubi Oye. Mukana di dandombe adilungane mukana di bakaka beti bingi langisa mshoisu babila kene boiza mugumbo ya jalunga la concentrer makanisi na biso to esika moko sike esika ndenge mosusu ozana moto malamu bamonaka makambo balinga na bino bazaka concentrer ntango bayaka bisiko bazonga bamonaka makambo tozala concentrer tolandi sike toye awa manda bozomona esika ndenge mosusu mpona baporona biso tosengi nzembo ya batonisi pa tamote ya nzembo soki nzembo esili Mama Juliette kozo nzeli bondeli. Muki mwana kiame tela mese salu kyangunza zambi sirwa nzambi sirwa nzambi ukasira muki mwana kiame tela mese salu kyangunza zambi sirwa nzambi ukasira muke mwana kyame tela mese salu kyangunza nzambi tusalile salu kya nzambi mukeleka 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 tusalile salu kya nzambi mukeleka ezambi mama ndikangu se ya mwana velela tata nzambi kentete mfutula funde na matondo kasi kaino yofana ku papa shimo kimba kangani dala tukiri jisikama yasengula izika ku papa shimo kimba kasi mwana mbi isumunanga kinlonke akumuna mbwenu muna ndilo muna ndia tuluzama munfuka mesa bansamame ibungudizama kapama kaino yofana ku idina papa shimo kimba kangani ngai mbango de fika sweka mna yetombe muna ngeya mukondela konsole koko kasi fuluki yake tuishiri betu ye bana wasolele mumbandu yai papa shimoki mbango promoção de 139 papa shimoki mbango ngani tuishiri papa mukusazai fuluki yako ki wavangile masivi dina papa kokuna moshku una waveri lo betkulu tubako masumu dina papa ngai kaka utufani sabiko utufanis papa mbandukulu yontsukulu tutampikiria vana moko maku otudiati samuna kyakule ndio wiza munankumba se ya mwana vela amen mwana pe mulimu mosantu na kaye na yo koma boyi ke site liboso na kaye na yo oto kotambola bisika nyonso wana koma boyi na kaye na ke site liboso site ko munango site ngo tadi site liboso na ko to awa binga kombo tadi première site na biso yango yo bengi tadi to komina banza première site bengi ngo tadi
tokozwa mokanda tata nzambe tokosanga na mokanda ya Matayi. Matayi chapitre 17 verset 1 tokosanga verset 9. Matthieu chapitre 17 verset 1 à 9. Mkanda Matayi kapoke kumye nsambwa dia nzile ya ntete na nzile ya voix. Évangile selon Matthieu chapitre 17 verset 1 à 9. Babo keletanga Mkubwa tatama pe mwana msanti kupungwa na Yesu. Simana mikolo motoba Yesu akamati Petero pe Yakobo pe Yohane ndeko na ye mpe akambi bango na ngomba na molai epai na bango mpenza. Abongwani motindo na ye liboso na bango mpe elongi na ye engengi lokola moi na bilamba na ye bizalaki pe lokola pole makasi. Mpe tala Mose mpe Eliya bamonani na bango bazalaki kolobana na ye. Petero azipoli monoko alobi na Yesu ete nkolo ezali malamu na biso ete tozali awa. Soko olingi na kosala mwa mingombo misato, moko mpo na yo, moko mpo na Mose, mpe moko mpo na Eliya. Ezalaki ye koloba tala lipata na kongenga ezipi bango mpe mongongo kati na lipata elobi ete oyo mwana na ngai na bolingo nasepeli ye mingi boyoka ye. Eyoki bayekoli bongo bakwei na bilongi na bango mpe babangi na nsomo monene. Nde Yesu aye mpe amami bango ye ete botelema bobanga mpete. Etomboli bango miso na bango bamoni moto te bobele Yesu ye moko. Ekitaki bango na ngomba Yesu alaki bango ete boloba na moto mpona emoneneli te kino mwana na moto akosekwa na kufa. Na nkombo ya mpe Molimo Santo. Tusa mozola kwa die tose mwana itata mwanda vile nzambe tupasi moki makangani ngete pa konsila nlevo de moniko masumo. Lemkila mpangibila mkini tuwa difulu ekitu kama seizi ngudi. Mwenye bana baku lumke unu lumke nsilulu. Le 10 décembre 2012 bana baku 139 promotion babanti ki dizieta. Tito fulu ki al nsilulu. Fulu ki babiki bokili votadi. Ifulu papa simoki magilo siku ya sweka mama mwilu lumke le 6 juin 1921 urubana baku biza bamona hivyo bawa kama va mfulu eki. Na nzambi tutenkana nzambi ubengo hivyo batengi. Mina mokati mina makimwanda mono kina mono imuntu wa masumu tama kenda umpana mai diela dia longila pasi bana babawa balu basa lubuka tubakile onsendo mkumbwa sei mwane mwanda velela amen. Na nkombo ya tata mwana pe Molimo Monsanto totangi mokanda ya Matayi chapitre 17 verset 1 à 9. Izali lisolo ya nkolo Yesu kolo sanga kina mokili uta na likolo pa tata na ye andimaki manso andimaki pasi andimaki kufu na kobikisa mwana ya moto na likolo azaki na molimo tatango ye na mokili alati nzoto molimo azama kwa mibale ta komaki penepene ya liwa na ye azaki na bobange na nzoto nda mataki na ngomba pona kobondela pona azo makasi akendaki ye moko te azoki bayi kolemi misato ezaki Petelo ezaki Yohane na Andre na yo ezaki Petelo Yohane na Yakobo Andre nde azangaki nde mataba kolikolo ya ngomba semikolo motoba bamatili kolikolo ya ngomba pona kobondela taba komi kuna bamoni ta kosa bondeli batala kaka boyelo ya kosa bandeko ngengala ikomi pembe bilamba pe bongo bilamba na yepe batala kaka boye Moïse akufa kala akiti Eliya pe akufa kala akiti tango Petelo amoni bato misato wana mibale bakiti na nkolo Yesu epesi Petelo courage apeke nkolo ezali malamu atufana bisiko awa na kosala mingombo misato bandako ya tante moko mpona yo moko mpona Mose moko mpona Eliya tanga sekolo bandenge wana bakabayebaki ayebaki yango te moko lipata lizipi bango bazwi pongi makasi tango bafungole miso boye mbala moko batala Mose kola stikaleka ye moko Eliya abungi Mose pe abungi bazwi pongi makasi
Kolo sake aningisi bango balamuki. Maloba ya nkolo ete makambo moni boyebisa moto moko te bovanda de kimia nde. Otangi bisiko awa bamateli kolia ngomba mpona kobonda mpona pesa nkolo Yesu makasi. Kwani na likolo andimaki asakina molimo na yina mokela ati nzoto zali bolemo mingi. Ndake dasanya ke lisungila bayekole na ye bakade kobondela. Otangi bisiko awa tozoki mwana mokande ya kolento liboso kuna. Na tozoba payati tozoki mokanda oyo reference oyo. Kolo Yesu akina ngopo mpona kobondela azo makasi. Pasi mokimbangu na le 5 juin tomona bisika wana c'est kutana nkolo Yesu apesaki programme ya envahissement cité sainte ne ko salema na le 6 juin na tongo wana avant ba mindele bakotana na nkamba kuna pasi mokimbangu zi mama mwili na tongo wana baki na bisiko awo mama mwili na zemi lekile basa donc 9 mois c'est leki déjà kasi balongo na nkamba kuna ekotika mama mwili te bisiko awo bisika wana tokomona yango bama mingi bazala motema makasi te balela kana kotala ki bama mbona boyibi ndenge bazala soki mama zana mukumba zemeleki 9 mois kasi kota bisiko na mbitu ngako tombale kutu na pasi kutu na kota bisiko na mama na zeme kota kindenge nini kasi nda mukumba oyo mama mwela ndimaki atiki kuna tatna papa simoke mbango baye ndeto yile ngoto bayelaki baba presse bato bayibi nzela bayelaki oyo to yile eza malamu bako bela nzela moko ya pasi te bisiko awa atiki mama mwela bisiko awa atiki na bana misatu pasi simoke mbango azongi pa ko kangama matete toki bisiko nande tala pase moki mbango na mamuli pona lingomba oyo kuma vama boelele oboy na mamuli andimi ko tlongwa nkamba kuna passe na zemi na ye te bisiko awo to mona bisiko wana ndenge mamuli ayoko kota kuna pana 3 jours balaki nini belo ko mela nini bazo bika ndenge nini kuna nkamba se panzani bato ba panzani mamuli bisiko awo na libanga na bato bamma yona ngata kota lingomba oyo biso to mosika te bato moni pasta lingombo oyo bazali pasi moki mbangu na bana ye mamuli bamoni pasi na yango tokota te lingombo te ndoko tambola dikambo yebi loba oyebi te vanda kimia tambo ndenge sengeli o moni pasi bazali batakamela kata lingombo oyo 37 bato bakangama 37000 fa bakangamaki 150000 morts na lingomba oyo yo so ozala posta ko sambela lingomba pasi moki mbangu te bala otika o moni pasi bayebi makambo to bisiko awa pasi moki mbangu avant 1921 bayaki awa bokutana na nkolo Yesu tokomona bisika wana isika nkolo Yesu apesa pasi mbangu fungola pona ko bana mosala patoyoka kaite pasi moki mbangu pona to pesa mosala kasa bana ko boya nama toyoka ka po nini bana ko boya azange de bisaleli ba instrument ndakisa ozali maçon ozali ingénieur ya maçonnerie otonga ndako soko ozana bisaleli te ozangi mbeli ozangi singa ozangi règle na yebi to kotonga ndenge nini ata ozaka ingénieur yango ale pasi moki mbango bapesi mosala masana bisaleli te abo masala ndenge nini ne bana kokima ata ozangi bisaleli biso biloko ta ikoki kaka bumba moko pe animi ko na mosala po nini akomi soko kokoka biso to ye awa ende esika oyo papa simoki mbango ozaki fongo na boko ya nkolo Yesu nete kaka ndoto bisika wana okomona yango okosimba yango photo ko bazali bisiko bakangi photo tant ko zonga la sabato ki tata na ngai mama na ngai ndeko na ngai moni photo oyo isika nde nkolo Yesu apesa pasi bangu fungola pota bana musala tolandi na bato tolandi donc témoignage na bino nde ngwana na matei na yo plus 1 ki na mona ke sika nkolo Yesu apesa pasi bangu fungola wasaka ndoto fungola ya ndako te fungola ya likolo pe ya se apesa na boko pasi bangu mbangu do ya fungola likolo na sepe efungami o kanga na se on likolo pesa nini ikangemi azali mutu ba pesa fungola likolo ozala mutu pesa nzambe oyo sengi na likolo kuna estalimi pe o kanga na se awa ikangemi pe ndakesa pasi ba lobaki nete mundele kuma mutu mwindo mutu mwindo kuma mundele tumoni te efungami na likolo efungami pe na se ikangemi na se ikangemi pe na likolo azali mutu azali nzambe yango tota limemia toko kotala bisika wana ezalaki ndenge nini tosaka théâtre na moninga na ngai esika koza telemaki esika pasi ko telemaki ndenge pesaki fungola tolandi tango bokozonga ndeto boki bisiko awa ndenge bo transmettre pe ko bakisa te kolongola pe te
tolandi mboka oyo awa nde babisaka biso moto avanda na mboka oyo awa papa Samuel Kasakufa mwasi nde mpe kaka mbulu oyo so abosani te kaka mbulu mwasi auti okufa me bana na ye bazali yo tobatelaki mboka oyo azovanda na mpango awa me mosala nde awa na tadi awa etinde ya papa ntango tokomata bomonaki awa zambo bisiko zamba bomonaki zamba zamba wana eza na bakafe eza na basafu malala biloko ebele biloko wana batokonaki biloko wana papa simoki make ngani na papa mbenza bakonaki biloko wana tolandi basafu wana tole safu te po bayaka na periode ya safu toliaka safu wana eza papa simoki make ngani na papa mbenza na papa zako etinda papa na bango pafu mambanza biloko wana donc papa dakano wana papa Samuel wana yele fatika mpango kuna ala ye kosala musala awa azongi même batela tango wana pa de tango bayaki na formation wana basoko ya wana pa dakano bazuye baye musala musala bisiko musala style na pokwa bazongi na bango tolandi alors quand oyo awa moni awa ifungwamaki na 2002 mutafuna kama na imoko pasi makimaki ngani parce que sobo yaki na 2002 quand oyo ifungwamaki mutabatla quand wana papa na biso mutaba fleuve mutabatla quand wana kuma na papa Mavungu Mabiala yo mutabatla quand wana zali quand ya papa kone papa Mavungu Mabiala ata mutaba fleuve yo mutabatla quand wana tolandi alors bisiko awo meme ngana yako nasaka bilanga bisiko awo mais awa bisiko awo ata yo moko komeka te mais pata bisiko to presse akoya wa ye moko te koya bisiko to bisiko awo fo papa ayeba apesa openzela apesi yo nzela apesi pe na mai na to moni apesi to seka atote to vandia sana bisiko apesi yo nzela ale kende po kuna ko itaba kamandenge mosusu so apesi nzela te donc chance zana chance tolandi donc awa toyaka awa biyela te mitango zuya bisiko awa etinde ya papa atindi yo oye omoni ozongi tolandi mpona kosilisa tozwaka papa esipesa to permission kozwa libanga me libanga basengaka biso eza kaka elembo sini ya pamba ya moke ke bandeko na ngai nakendaki na nkamba nakenda komona esika pasi bango mbango apesaki papa kolesa apesaki pasi bango mbango fo fongola elembo na ngai bongola meso mwene esili kasi tokamoka mingi paki sitena mazola na ngai